Ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste mbote na bino banso besika nyonso bino bozwani. Ya solo topeti susu merci na tata Nzambe nkolo Yesu pe papa Simon Kimbangu kiangani na bolingo bauti kolakisa bakomisi biso lisusu na mokolo ya lelo. Yango wana tosengi na bino batu bokolingaka biso bino mutu bokoti biso na kati na bandako na bino bopesa biso matoi na bino po ete boko koyoka masolo oyo ekobima na mokola lelo. Ya solo émission masolo oyo kopesa makawa bino ndeko papa Lambert Makwemimo pe équipe mobimba kobanda na papa prof Paul Malonga o bazana sima basimbeli biso ba caméra. Mama Fifi Ndongala ye pazana biso elongo bangonde na mokola lelo bazali na sima po ete bako kolakisa bino maye oyo tozali kosala na mokola lelo po ete bino bomona biso na bandako na bino pe boyoka biso na kati na matoi na bino. Yango wana masolo na biso zalaka masolo monene na papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Na mokolo ya lelo bandeko na ngai bana papa Simon Kimbangu kiangani émission na biso masolo na biso tokolobele zali obele kaka sensibilisation. Pamba te tozali komona na mokola lelo bandimi bana papa Simon Kimbangu bazali mingi ya koningana bazali koyeba lisusu te esika nini bakotia makolo. Yango wana lelo na kati na émission masolo tomoni ete tomemela bino moto monene révérend pasteur oyo toponi na mokola lelo po ete tosolola masolo oyo toyeli bino na mokola lelo. Masolo yango ezali nini? Ezali surtout tokovanda mingi na masolo ya 5 mois ya papa na biso papa Kisolokele papa dia Lungana pe papa dia Ngenda basalaki na nkamba 5 mois tokoyoka 5 mois sa divinité azali kolobango tango nyonso pe papa Mbenza tous les mardis bakolobelaka biso yango biso pe awa na mikili miampoto tolingi tosala sensibilisation et to la musa bandimi na masolo ya moke ya 5 mois simana yango nde tokotala esika nini tokomeli esika nini tozali. Yango wana toyambi ndeko na biso na kosenga na bandeko na ngai kuna na sima papa prof Paul Dilungane ye na mama Fifi Ndongala nde balakisa biso mopaya oyo toyambi na mokola lelo. Papa révérend mbote nayo. Bonjour papa journaliste papa Lambert nazo seli mbote mingi koleka. Merci papa révérend na kanisa mikoleleki ebele tomona kosusute toyebite soko kendaki wapi bato bazali kotuna yango wana lelo tosali oyo bato bakosengaka balobi ke bokende kolukela biso papa révérend Sidia yango moni ke Sidia Kisonga lelo papa révérend to bengisi yo et to sepeli mingi invitation na biso pona koya na plateau na biso oboyi yango te ondimi yango et to pesi yo merci mingi to lingi to yeba état ya santé na yo na nous ali ne pamba te mikoleleki ebele to mona ko lisusu te. Merci papa Lambert santé na ngai ezali bien na makasi ya yemei papa Simon Kimbangu kiangani sa divinité yenda pesi biso lisusu pema yango tozo solo na yo na mokolo ya lelo. Merci papa révérend kasi tokosenga nga na yebi ke papa Sidia mais to yebi vraiment te soko zali nani okoki komi bimisa na plateau na biso na mokola lelo ya émission masolo kuna na kati na radio télévision kimbangiste wa bengi ratelki nde omi bimisa bandeko zali kolanda biso bayeba bandeko ya émission masolo bayambi nani na mokola lelo. Merci ndenge yo moko lobi nazali kombo na ngai papa Sidia Kisonga bobenga nga mingi papa Sidia nazali révérend pasteur na ba fonction nazali conseiller général résident en France donc nazali membre ya collège ya Lingomba donc voilà ba fonction nazoko occuper na Lingomba nde yango wana. Merci papa révérend kasi na yebite poto banda émission na biso ezali kaka émission masolo na koko tuna motuna mosusu oyo yali ke esala yo pasite pe na kosenga bolimbisi pamba te bato na kati na émission mosala na biso ezali yango wana to bengisi te ke poto kwa koloba so makambo nini mais outi koloba na biso ke ozali révérend pasteur mais tandis que na mikole utaki koleka to utaki koyoka ozalaki mwa moke opemaki mwa moke
mais lelo tomoni ke okena nkamba mbala moko tout un coup ozongi libiso na ndengo leki na plateau révérend pasteur okoki kolobela biso te nini yango elekanaki na kato na poete po tomonaki yo te sika nini bayambelaki yo awa toyebi te mais okoki koexplike biso po tokwa koyeba elekelaki ndenge nini. Merci papa Lambert. Mais na kosenga bolimbisi na yebi te salopacité salinga pasité tozo solo makambo etali kobikisa milimo na biso. Voilà. Batu mingi bakoyeba makambo te à travers binonde makambo ya papa Simon Kimbangu ezwaka nzela na mokili mobimba. Ya solo mikolo lekanaka tokendaka na nkamba na libiangami ya Yemei sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Kobianga maone ezalaki na tina ya ba problème tozalaka nango kati na France to na paroisse o nga nazalaki ko évoluer olimbisa ngai na okota penza na ba détail te. Na okota na détail te lobaka ka ndenge ko ya yokaka. O ezalaki déjà esila ki donc la temelokola yo tuni mutuna ya mona zozongisa. Zongisa biso kaka ndenge nini yo zongela. Kaka en bref. To komi na nkamba to fandeli makambo o to kendelaki na bato o nyonso papa bengisaki to fandaki kuna tozalaki na commission de discipline cabinet ya papa na bambuta mususu biso nyonso to fandaki tout autour de la table selon ba recommandation ya chef spirituel yende mutalbaki bo solola bo siliselanga makambo wana o ezotumisa bango kuna to fandaki to sololi makambo wana esilaki o nyonso ekangamaki kuna moko kati na biso azwaki ba résultat mais alaki na ngai te na publier ba résultat on ezaki na compétence ya bambuta kuna na nkamba. Après to silisaki ngana kenanga nkamba pour 10 jours vers 8e jour masolo esili na zongi na Kinshasa to panzani na komi na Kinshasa etikali 2 jours pour na zonga wa na France pambate boyebi ke na misala so sengi 10 jours fo zonga na 10e jour bien 11e jour na kaina aéroport na sala ba formalité ya retour na sala pe ba formalité sili na pesi pe bagage nanga ba enregistrer na siminzela ti na poste frontière. Wale zaki na vol nini wana? Ezaki na Turkish. Ah, Turkish. Ezaki na Turkish. Donc valise na pesa ikuna na aéroport. Na komi na formalité na bandako ya DGM wana. Na pas ya contrôle ya. Et pas ya contrôle ezalaka. Na pesi passeport, na pesi pièce d'identité, na pesi billet ndenge mutu nyonso akenda Kinshasa apesaka. Mais namoni mutu wana abengi su mutu mususu bakomi bale bakomi sato bazotala kaka mikanda nanga suka bakamati mikanda nanga olanda biso na bureau na landi bango na bureau to komi na bureau kuna to longo na bureau wana to kena bureau mususu ba meminga na bureau mususu na kati ya bureau na ba signifienga que passeport eza mabe passeport eza mabe ndenge na ye nango pe yango na yelaki tout l'équipe on a salaki moins de 6 mois na Kinshasa et ça pena ba cacher yango kana yela ngai mo peuple na bimisa on affaires étrangères mututa salisanga ba démarche ngai moko non passeport eza mabe ngabi abosala noki bo libérer ngai na zo avion na kende posi na selba formalité nyonso ba libérer ngai te suka ba kangi passeport bazong singa mikanda na biso devant na ngwawa ngai sala nga pasi pona nini etikala na 2 jours na zonga na musala na zonga na Kinshasa ina zongi na ndaku place na uzalaka do bakangiyo avion kei na ke kuta ba bagage na ba kitisi nzoka tango bakangaki ngai wana na sotaki mo parti moko ngalobi funa benga papa na nkamba po tant sous intervention koko salama ba libérer nga sino te na ko rata avion na bengi papa mutu wana lobi nanga non ozana droit ya utiliser téléphone te parce que ozana maboko na biso nga bitenga fona benga na za libre na bengi papa na zui nga lobi papa bakainga na aéroport papa lobi bon papa Simon Kimbangu Kiangani alobi zela bazo benga yo nzoka nde babengaki motu moko pona atalaka nanga mokonzi kuna na aéroport ya DGM mokonzi wana lukinga aéroport mobima moninga te et pourtant na za na aéroport alukinga iba pesi ba appel radio ya ba haut-parleur et bengi ngana yokango te bango pe ba moninga te on dirait nazate menazala ki wana suka avion kei na récupérer ba bagage na ngai abotolinga passeport na zongi na ndako ngabi bon lobi na tongo na kobenga papa
pona lobake baboto linga passeport na bengi na nkamba papa lobi na ngai zonga wana za kozela yo ngana calculer les 2 jours sikote les jours moko bon eza mukonja lobi na zulu susu mutuka na zongi su na nkamba ndeko koma na komi na nkamba na kikuta papa na fuka mi azaki na payote papa lobi na ngai ngai na lingaki okende nanu te yango wana yimta saki makambo wana yango na lingaki ozonga ngai papa ngai yo abikende komona bambuta bayamba yo osukwama okoma propre merci papa nake na moni bambuta nde bayambi ngai kuna na ndaka nzamba nkamba na culte ya vendredi na tongo donc bayambi ngai sili papa tuningo kozonga mukolo nini ngana lobi papa mikolo ise leki kutu na moni ke na musala kuna peut-être bakolongola na bango ngai po dele leki papa tuninga question nani alobi na yo ke bakolongola musala ngana lobi mutu te abia kasi bon tovandi mikolo nanga tange pusani motema kanga lobi bon malgré nzambe alobi toza batu mais elike ezalaki nde suka papa alobi bon okende na mikanda nazobongisa mikanda okende na mikanda mena yebaki te mikanda nini nde mikanda wana papa zakolo bananga okende na yango nde ezalaki akamati mokumba ya lingomba na titre pasteur azongiseli ngango lisusu pe atombolinga koleka donc volonté ya yemoko chef spirituel amoni ete il fallait ça la melandengo wana nde yango na mutuna yo tundi tango na kendaki na zongi comme conseiller général ezalaki volonté ya yemoko d'ailleurs moni ba preuve na pasaki mutu wana botola inga passeport tango na zongi na Kinshasa ba pesinga toke na bureau ya directeur ya DGM na lotumu ya papa mokonzi ba luka aéroport mobimba mutu wana ba yebiete asala inga papier mo babenga ka pona saisie comme wana bazo identifier ngote ngabi ma asala na bureau place wana bureau wana binyo bokende ko na bureau wana se kufa suka mutu wana azala ki porté disparu na bimisi passeport monsieur asika donc nazwaki absence ya 25 jours na musala non justifié 25 jours non justifié ngal biso na zongi sûrement moi problème ozala tekana salle attestation médicale tant suba tungisinga na lobake na ki malade na salle attestation médicale na zongi na bengi bango na musala balobi nanga olingo banda musala mukoloni ngalobi lundi directement na bani musala sans justificatif tilelo donc voilà makambo wana ndenge lekanaki batuna nga pete papier wana pe na mona ikena kamatana tia tilelo kutuna pasula kiango batuna na bango pe angote voilà eleklaki ndenge wana merci ya solo bandeko bana papa Simon Kimbangu kiangani tozali komona soko tieli kia na papa Simon Kimbangu nde nyonso tokozango monike akendeki pona 10 jours total ndenge nini ye avandlaki na nkamba ndenge makamuso lekanaki ezali na kaka na ete bato mingi baza kokende papa soka komi kuna papa lobike to vanda mwa moke arate me makambo mabe ko lekanaka te papa révérend topesio merci papa révérend Sidia Kisonga merci mingi na ndenge lelo yozongeli biso pe biso to lukiyo to landiyo to moniyo pe to bengiso na kati na plateau na biso mais masolo na biso ndengo uti ko lobedali edali sensibilisation ko lobela pamba te to monike papa diangenda na 5 mois ya nkamba azalaki tango nyonso koloba na ba musicien ke tata nanga akoya akozala très sévère pe akotambusa lingomba na ye yom tozalaki na 5 mois wana limbole la biso zalaki angai koloba nini. Merci papa journaliste yomoko uti kolobango effectivement 5 mois en kamba to kolobele lango te ce qui olobele ba papa bango misato te ezalaki volonté ya ba papa bango misato donc papa kulutu to bengi papa kisolokele yende nzambe papa dia lungana kolo yesu
et papa de angena kuntima tata molimo santo bango misato bakotaka retraite spirituelle kuna nankamba ezalaka na 1989 na mois de décembre nde retraite wana na 1989 na mois de décembre ya 1988 potokota na 1989 papa lobaka ete soki toye awa ezali nzambe mutalingi po ete aye kobongisa makambo oyo ekotambusa lingomba na mokili soki bango baye kovanda na bango libela na nkamba biso tozwaki yango na terme wana tango bapapa baya kovanda na bango libela na nkamba mikanda wana oyo tokobongisa soko batindi kaka bino botosi soko batindi kaka soko batangi kaka toefranchir étape biso tozwilaki yango na ndenge ke soko kovanda ne na nkamba biso tozwaki na ndenge ake voyage mingi tolobaki ha papa baya kovanda na nkamba tobonusana so bavaye vient to bana koya mais toyebaki te ke na nzoto te nzoka nde maloba wana ezalaki maloba ya nzambe alors 5 mois et salami ndenge tozoka ba témoignage nyonso epa ya papa na biso papa mfuma mbanza papa mbenza yende mutu azokundola biloko wana nyonso pamba te ye azalaki alors papa enseigné biso parce que 5 mois ezalaki kaka te tokoti kaka mbala moko mate ebandi te mate ebandaki mbala moko te ezalaki voyage lokola voyage nyonso o ndenge biso tokendaka kaka nkamba kasi eyaki nde kobongwana parce que papa ayebaki programme na ye me biso toyebaki te biso misusu tokereki na pantalon moko pantalon mibale po toyebi ke 2-3 jours tokozonga mais ezalaki makanisi ya nzambe eza makanisi na biso te ntango bana jeteki nde basali accident papa sikoyo afandaki likambo wana etikalaki mwanzin papa na monoko na ye alobi bato basali makambo wana nayebi bango epai bazali nazokomona bango pai bazali kasi bayebaka ete likambo oyo bango basali ekokute bango cher eza likambo bandoki basanganaka po ete basambwisa lingomba po ntango nyonso kaka lingomba efingama ekati na bandoki wana ezalaki na bandoki ya libanda na bandoki ya lingomba oyo bazali ete basangisi bato na bango oyo bakosalela likambo wana mais bato wana nyonso tu mama moko ayaka kosenga pardon kaka tango toza na 5 mois mais toya koyeba bango papa ekoloba na biso ke moko kati na bango awuti kobima kala mingi te auta kosenga pardon biso lobi papa il faut l'olakisa ye comme ça to solola na bolinga solola na ete na yebi bino wana eleki nde papa azalaki ko expliquer biso makambo esalamaki ba commission ekabwanaki ba msusu bazokende kosala makambo tel mabanga ba msusu kokamata zelo ba msusu nde papa kamati bango bazosala ba étude ya makambo kokoma azoko dicter ba commission esalami commission etambusamaki na révérend pasteur papa Sumbe na bato nyonso papa tiaki pembeni nde batambusaka makambo wana biso msusu tozalaki kosala piste hélicoptère kotondisa zelo pe mabanga nde siko pona kokene mbangu na mutuna yo tuni papa amonaki ete na tango likambo wana esalamaki soki tozala propre akokaki mpe kokata mokano komisa bayini mpe bazwa mpe mbano na bango mais soki akataka mokano na lere wana peut-être biso mosusu oyo nkango nyonso alai kuna ntango mosusu tolinga kolonga te yango wana moni ale azongisaki matei na kati na matei wana ntango ezongi bamusicien tozoteya na batéâtre wana tokobenga ngo mpenza théâtre te ezalaki sketch parce que théâtre ezali réservé na GTK ezalaki sketch ya sensibilisation tozala kosala yango alors chaque pourquoi toke na ndako nzambe kuna na kati na sima côté toilette ya batata ezali na escalier wana tofandi papa vandi liboso azoteya biso nde na kati na masolo azalaki ko reprendre likambo ya tata ke tata akoya kotambusa lingomba na ye siko tozo comprendre te biso toyebi ke akoya na molimo boye pona ntango wana okoki koloba jamais ke likambo wana ezali boye au moins ba ancien musicien neti ba grand Berthelot ba grand Vicky o lelo bazotambusa faki na direction générale bango nde papa lobelaka tata ngo nani bango bayebi pe bayebaki mais omoni ke ndenge balobaka likambo soki nanu ntango nango ekoki te kobimisa te nde ntango papa alobi ke tata nanga koya yango nomoni ntango likambo esalamaki
ba musicien bandimaki nyonso tout muta ko simba azalite tata yewana. Alors tant azolo bla likambo sévère ndemi beko tozo mona lelo aye ko zongi sa ndenge ya lingelaki ezalaki nango mais omoni batata ba memi biso ti na phase moko ezali ete ba kolisa kondima na biso mwana soko so kolisa na kondima okobanda directement na leçon numéro 10 te okobanda na numéro 1 2 3 ti okokoma na 10 pour soko mwana mukemba moko bandie na ba leçon makasi a comprendre te yango no moni mibeko ye makasi tata ye wana tozali ne lelo na yebite soko na répondre na question na yo soko na lobi tata to pesa kombo papa Simon Kimbangu Kiangani yende tata. Donc papa Diangena on a ko baké mikole ko ya tata nanga ko ya akozala sévère. Donc ezala ki moli moté mais ezala ki nde mutu lokola ye papa Diangena. Ye wana papa Simon Kimbangu Kiangani tata. Donc ba témoignage ezali mingi to kota na ba témoignage wana te na ba YouTube ezali nde azaki ko avertir biso ke pona ni nazolo bana bino bon mesana déjà na mibeko potangu ya ko chauffer bino bo mona teke likambo sikeye tal lelo bandimi mingi bazolo ba mibeko changer na lingomba makambo sikeye pamba te ba mesana kite yango moni papa zolo ba boza lokola mbisi na kati ya mai bon mesana déjà pourtant ba loba ke bo sala boete bo kena ba salle de fête te bo sala ozambisi na kati ya mai ozo mona kuto ata tsute donc oza déjà na kati ya ambiance. Mais il y a solo papa révérend Sidia Kisonga nandengo utul baké tata akoya parce que ce qui totali papa Diangenda tata naye ezalaki papa Simon Kimbangu. Siko tatango oya koya kozala très sévère et akotambo sa lingomba naye. Donc papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais toza na mois d'octobre ndengi bakolobaka na biso ke papa Simon Kimbangu akufaka le 12 octobre 1951. Malgré tout, toujours comme on a la télévision, na ba ndeko mosusu, c'est vrai baza ko lobela likambo histoire ka papa Simon Kimbangu. Kasinde ba date oyo ya ba vraie date bazo loba ngote. Le quoi papa Simon Kimbangu abotamaki le 12 septembre, bazo loba ngo le 24 septembre. Or ka abotamaki le 12. Donc tata oyo papa Diangena zalaki ko loba. Donc tata ngo aye. Mais siko pona yo réincarnation linkolobani. Voilà, merci papa journaliste. Aborder thème déjà. Réincarnation, yango wana nde tozo vivre. Résultat ya réincarnation lelo. Papa Simon Kimbangu oyo ya 1921 alobaka na 1910 ke akobotama na 1918. Likambo wana pe salamaki. Nani abotamaki na 1918 yemoko papa Diangena Kuntima oyo atelemisi lingomba na misala. Alors, papa Simon Kimbangu tango akangami na 1921 akei kosala boloko na Lubumbashi. Na tango toyiko koma na 1951 nde tango alobi ete ba mama kuna bazali ngai na kobota malisusu. Voilà tolingi ko aborder un peu likambo etali réincarnation. Po batu bakoloba mais soko abotami oui, mais to fongola na parenthèse moko. Réincarnation, ce qui esprit moko et qui kokota na corps divin. Po na tango na kalakala Kimbangu bazalaki ko invoquer na lere ba mama Kimpa Vita na lere wana tango zoka Kimbangu fula mwana physiquement sur place bazalaki na nzoto ya papa Simon Kimbangu ya 1921 te. Ezalaki ke soko ba bengi ndenge batu mususu okomona bengi esprit o ya benga ke esprit wona ye. Nde papa Simon Kimbangu aye kozwa nzoto na ye na 1887 outi ko abordango abotami nde le 12 septembre le 24 septembre était le 12 septembre 1887 nde aye kozwa nzoto abotami mais nzoto oyo eza na durée avec le temps na tango ya kala na tango ya Noé papa Abraham basalaki 930 ans na nzoto oyo donc lero na tata Nzambe asalaki mukili na ndengo wana me banda lisumo yaki nzoto ba diminuer mikolo nango papa Simon Banga botami na 1887 mission yaki na yango onkolo yo solobaki na ye aya ko longola loposo mundo na pasi oyo di meme o ebunga mpate o ebunga ka wana ndi akamata yango aseplisa yango eumeli mingi na pasi. Imaginez que ba ne abiso batu
plus ou moins 100 ans, 120 ans, moto a comme fatigué. Banda 1887, a banda kotambo sa lingomba, soko yoza moto. So comme na 100 ans. Au lembi, tant yo lemba, siko ndenge ni no continuer mission yo kamata moto seplisa ye. Yango wana ba kolo ba loba, oya banda ka musala, ye muta silisaka. Lokola ye muta banda ki yango, ye muta ko silisa. Likambo ya passation ke na pesa mutu mususa silisa wona za makamba bunzoto. Nkolo yesu lokola lakela ki yango ete na kotinda mosungi akoya akosala nyonso to yebi pe akolongola bino na pasa ko seplisa bino, donc il faut ça la likambo wana. Mais na nzoto yo mikolo eza limité. Yango no moni phénomène ya réincarnation eye. Papa Simon Kimbangu ayebi ete na kati na ye azali bunzambe 100%, mais azali pe na nzoto 100%. Alati nzoto mais nzambe. Boyebele na ndenge nini na makambo na ye, na isaleli na ye, na tambolo na ye, na bunzambe na ye. Na o yezo sala okomona ke muto aza différent na biso. Nde yango no moni alobaki ete na ko botama na 1918. Pe aye ko botama lisusu na 1951. Donc aye ko kota na kati azo ko utiliser kaka bepave. Soko na benge pave ndenge papa de ngena zako loba nzoto yo ezali pave. Eloka mutuya ezande na kati. Nzoto ezali pave. Tokotika ngo mukolo mususu kasi oyo zana biso na kati. Yango nande eko vivre éternellement. Yango nde tozo préparer à venir pona oyo zana kati. Mais tozo préparer à venir pona matérialité, pona spirituel. Na kufungula parenthèse moko. Papa Dangenda na 1958 a sali accident. To yebi accident lukulu. Na kati accident wana ndenge ba pesa la biso témoignage équipage mobimba na ye moko bakufaki. Pour ezaki accident mortel. Tata na ya lobi kende okosala accident na nzela okokufa. A préciser bien, kende okosala accident okokufa. Et le kwane bank seki papa na bunzoto, to yebi histoire tozo kene mbangu et pa to yokaka ki a transpirer makila pona tina mona ndenge ni na kokufa. A kende ki asala accident kufi. Donc a kufi kokufa l'accident. Et le kwa mutu ya ebimi. Mais par la suite à lamuki. Nana lamusaki. Mutako kufa foba lamusaye. Soko za mutu pamba, soko kufi foba lamusayo. Mais soko moni muta kufi lamuki yemoko. Cela veut dire mutu wana zana mukili, azape na ba wei. Nde place yo monaki ba phénomène ya passation salamaki. Et ça phénomène ya réincarnation pe wana. Donc salamaki wana et ça phénomène ya réincarnation. Yango moni alamukaki. Tant alamuki alamusi batu nyonso. Donc to salaki na papa de ngenda te, to salaki na papa Simon Kimbangu. Tant nyonso avandaki na biso amwe bato bakotaki lingomba avant 1958, ba monaka papa de ngenda penza comme physiquement papa de ngenda na mobimba nae. Mais après 1958, Amaska Kibiso azalaki papa Simon Kimbangu. Ye wana azalaki déjà réincarné. Et bandaki déjà on a donc depuis les 29 juillet Tito vivre nyonso ti na 1992 c'est papa Simon Kimbangu déjà. Donc nous autres on a comme on est non papa Diangenda te. Il était. Donc depuis na juillet banda le 29 juillet 1958. Passation de pouvoir donc c'est Salamaki. Ye mokatam yango no moni mukolo mususu na kimbanze ka lobi batata na ba mama mukolo mususu na kolakisa bino tata bodingina lakisa bino tata to loba réponse nini lakisa biso tata na yebite so zo yeba likambo na yebi donc donc bato on a comprendre na bango te que tata ye wana est-ce que lakisa biso lakisa biso atiki biso alobi na te ya bango lisusu ba ko comprendre que bazana tata yango no moni na 1951 tant likambo wana elobami nde papa Simon Kiangani ayiko botama nde siko yepa komi ko répercuter tata aya aussi samsala na ye tata aya aussi samsala na ye biso to kantike papa sala kinyos mais mingi etikalaki oyo ezali ke papa Simon Kiangani asali yango na misu na biso pe tozo mona yango na tozo landa na bande ko pe bazo landa biso na mokolo ya lelo outi koloba passation de pouvoir réincarnation papa Diangena papa Simon Kimbangu eza pouvoir te donc ezali nde soko moto akufi eloka mutu ya ibimaka soki na biso bato papa roya alamusio donc azongisi eloka mutu yana phénomène ya kokamata un esprit saint mettre dans un corps ce phénomène là s'appelle
incarnation. Donc l'esprit s'incarne dans un corps. Voilà. Donc le connaît salama qui ça tango salami oyebi kala papa. Parce que 58 ce que total 58 pour te comme on a 58 tu as dit on a 51. Oui. Papa Simon Kimbangu donc papa Simon Kimbangu l'incarnation ça abotamaki déjà na 51. Bon si quoi 58. Wa donc wana oyo ya muki wane vandinanu ou bien ndengeni. Likambu na likambu ezalaka na tango na yango. Atan kolo Yesu abotamaki na pouvoir na ye. Mais azalaki âge à 30 ans pour bana musala. Donc à kokaki na ba 28e année kolo Yesu tango abotami. Tu yebi histoire il fallait ba bomaye ndenge masolo ezalaki to kota mingi na mozindo te be monsieur ezalaka limité ba kimisaka en Égypte. Mais azalaki toujours nzambe. Mais tango 30 koki abangaki sur le wate. Alobi tango nange koki na kosala musala tata na kokangama prévenir entourage na ye pe ba yokoli na ye. Donc papa Sibuku Mbangu kiangani tango na ye kokaki te azalaki kozela papa diangenda pe tango azokola papa Sibuku Mbangu tango azosala bango mibale bazako yambana te po bakutani na même période moko akoki koyamba muninga te tango azoyoka na 1921 mama Mwilu na Nkamba siégé Nkamba a siégé donc basoda balobi moto akosalisa libota wana te mais papa Sibuku Mbangu azoya na bonzambe na ye akutani na bango soki ayambi papa Nkulutu ayambi papa Fumambanza moyen ayamba papa Diangende zate papa Nkulutu na tango wana déjà akendaka relégation na Boma papa Mbanza soko ayambi ye moyen bayamba na papa Diangende zate mona mawesali alobi mais pona nini soki mbuta yambi yo ngana yambi yo ngai maboko ezoleka abi mwana na ngai okoyeba likambo wana tango na yango soki koki yango no moni papa Diangenda tango azokola papa Sibuku Mbangu apeseki mibeko mitano mibeko wana détail ba pesa biso te papa Sibuku Mbangu kianga ni mokonzi ya bule ayebi yango mukolo ekolinga ye akolobela biso mena kanisi zaka mibeko oyo ngana yo toza kolanda voilà tango nde akoli 1951 azeli tango na ye ti atelemi sikoyo na tango ba papa ba sisi musala na bango ndenge balobaki na 5 mois Nkamba tokende ko vanda na biso libela na Nkamba tango bakie ko vanda na Nkamba nde siko tata azwi musala na ye tata ye adwi ndenge moto abandaka musala ye moto asilisaka po ye moto ayebi plan ya likambo wana donc tata ye soki kaka banda na nzoto wana banda 1887 tolinga kozala na koko moko peut-être akoka suko loba te mais na bunzambe tala ndenge siko azongi jeune azongi siko jeune alati veste ye wana nde siko azotambusa biso mokili ti lelo bazondima ngo te ke ezali nde ye papa Sibuku Mbangu soki bapesi yo chance wana ya kondima ye te pamba te oza moponami te na mokanda ya nzambe balakaki bien molimo santo akoya kovanda na bino bokoyeba ye bamosusu bakoyeba ye te yango wana omoni ke basensibilisation ezosalama mpo motu nyonso arate te abénéficie. Merci ya solo bana papa Sibuku Mbangu kiangani papa Sibuku Mbangu yango na kolbaka tango nyonso pamba te ye wana kaka topesi bino merci papa révérend merci na ndengo bali kolimbolela biso makambo yango na bokimia nyonso masolo moko kitoko yango monike tolinga kitozala nayo pamba te pona kolendisa bandemi mais nini oyo papa Sibuku Mbangu asali kobanda ye tina mokola lelo. Merci papa journaliste papa Lambert asali déjà mingi po papa lobaki ete tata soko aye akosala oyo etikali ye muta kosepelisa biso asali déjà mingi na programme na ye bon toyebi ke papa azalaki tango nyonso tozalaki na bapapa mama Mwilu akundamaka na Ngombe Kintsuka papa Sibuku Mbangu na kati ya Nkamba bango mibale batikolo zala jamais ensemble na tango bapapa bayalaki papa Sibuku Mbangu kianga ntango ye akamati mama akoti na lupango likambo wana kokamata yango likambo mokete eza likambo monene so moni batata basimbaki yango te bazelaki ye moko tata ya asala yango ya mibale papa azalaki koloba ntango nyonso il faut réhabiliter tata na ngai il faut réhabiliter tata na ngai wana soki azolobela
likambo ya papa Simon Kimbangu ya 1921 ndenge ba condamné qui est mabe na tribunal militaire il faut ba réhabiliter makambo na ezalaki lokuta likambo wana yeko salama effectivement na tango ya papa Simon Kimbangu kianga le 3 octobre bozalaki na Mbanza Ngungu asali yango na tango papa Mbanza azalaki nanu vivant na mikolone asuka akeko kamata mama Kinzembo na boma azongine na kati ya nkamba mama Kinzembo azongine na kati ya nkamba tango su tozomona portée spirituelle likambo wana te mais ça makambo o papa Simon Kimbangu kianga asali tokotina na misala te wana tozolo place spirituellement akena Lubumbashi et pa ibatindaka eboloko a inauguré temple wana pamba te yem tazalaki kuna a inauguré ngo azongi on a cité kaka 3 ou 4 pamba te surtout côté na nyon surtout émission ezalaka limitée alors naba oya bunzoto biso tozalaka na 5 mois nkamba muto ayaki dans 5 mois nkamba soka kelelo na nkamba akoyeba lisu nkamba te eza lisusu ndenge ezalaka te komi bandaku ville etikali kaka bapesa yango statut kaka mutetikali me bacondition nyonso ezali réuni mpona ezala ville mai ezali courant ezali bandaku ezali bopito ezali maternité ezali baekole ezali bon condition nini etikali lisusu mpo baloba ke voilà nkamba statut nango yango yo ndenge tumona na bamangomba mususu likambo te lokola likambo na likambo zanga na tango nango na kanisi tango nango za somusika te voilà na mokuse o déjà papa Simon Kimbangu kianga na sali et na tango yo nde musée ezali kama mokete alingia kama tabo koko na biso to bungisaka asangisa yango mabomba mine nyonso o ya bomba ki de gauche à droite alingia retirer yango azongisa ngo kuna na kati voilà misala nini oyo papa Mfuma Longo asa kusala. Merci à Solo, tu allez continuer pour misa papa révérend Sidia Kisonga. Tokosenga na bande konabiso kuna na sima esika papa prof azali na mama Fifi Ndongala bangonde basimbeli biso na sima ba caméra nyoso bozali komona ebele za na sima nde bangonde basimbi yango kaka nini pona kopesa lokumu ya sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani yango wana na kosenga na bango batela biso mwa loyembo ya kitoko nde sima na yango tozongi tokosepela mingi kotela biso loyembo ya jeteki kuna na paroisse ya Montreuil esika etambusami na papa révérend batantu nde sima tozongi na plateau na biso tosengi na sima botela biso loyembo
Futu
Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbangu touti kolanda loyembo kitoko oyo bandeko na biso ya sima kuna bateli biso et tozongi na kati na plateau na biso pona kolobela bana papa Simon Kimbangu likambo yo ya papa Simon Kimbangu eza likambo moko kitoko soki totali yango ndenge bandeko na biso ndenge touti kolanda na bandeko na biso ya beauté image na émission bango batela ki biso mama na biso to pesi bino longoni ya mingi mama Jani Kiamwangana poete na volonté la kisi poete olobela lika papa Simon Kimbangu et journaliste na biso ndeko na biso pe to pesi yo merci na lika monene oyo bosalaki kaselo kotolingi to loba boya bana papa Simon Kimbangu Nkolo Yesu to ndima kolo sali mwana nzambe par la foi. To mona ni tata na ye, ni mama na ye, to yebi kaka mboka place ya zala abotamaki, kasi famille na ye moko to yebi yango te. Papa Simon Kimbangu. Aye na kati na mokili oyo. Oyo nkolo Yesu alakaki na Jean 14. Ke na kotinde la bino mosungine par révérend uti kolo bango awa. Kasi bino boko yeba ye. Kasi batu mususu bakoyeba ete bakondima ete papa Simon Kimbangu tomoni mama Mwilu ndenge bazalaki tala libota yango ndenge zalaki mama Mwilu abotami liboso papa Simon Kimbangu le 7 mai 1885 tata na ye na mama na ye papa Mfuka mama Tuba. Mais tokele papa Simon Kimbangu aye kobota papa Louezi papa kuyela na mama Louezi tala kuna papa akufi papa ya papa Simon ya mama Mwilu akufi mama Mwilu kuna akufi bango mbale baye kobalana oyo kuna ye na bana mibale mama Mwilu mama Kwankiadi papa Simon Kimbangu baye na ye otali basali libota nzambe asa bongisa ki terrain ya molimo mosanto ndenge nini ekozalela mama Kinzembo tozo kolwa mama Kinzembo bato mususu bazako mama Kinzembo azalaki na azalaki ndeko ya mama ya papa Simon Kimbangu yango atikalaki na mwana tangu mama papa Simon Kimbangu akufi mais yo mwana papa Simon Kimbangu na mokola lelo tala ndenge mokile komi na pasi mais makambo nyonso eza na maboko na yo zali kolanda ngai mwana papa Simon Kimbangu mais tina mokola lelo oza na ba distra tala moyini ndenga kotisi distraction azui arme ya monena kotisi mbongo lokuta ekomi na monoka mwana papa Simon Kimbangu e bonga kiteke yo zala nango mais tokosala ndenge nini ezali ndenge tozali kokosama yango wana toye na émission poete papa pasteur akwa kolendisa biso alobela biso makambo ngo poto yeba monena papa Simon Kimbangu tozalaka na nzambe kati na biso papa révérend na kanisa na uti koloba mingi pote tozali kaka ko sala sensibilisation na kati na émission masolo tomoni ke papa Simon Kimbangu kiangani azali kopesa biso cri d'alerte tango nyonso mikolo yo azali koloba na biso moto na moto abatela elembo na ye papa Simon cri d'alerte azali ko arlete biso mikolo yo biso nyonso moto na moto abatela elembo na ye totonga nkamba mwana na mwana alanda tata na ye otali babiloko nyonso wana azali kolobela biso donc nde na sima na yango na makamusa alobi na biso ke to pesa ye confiance yo papa révérend na makambango nyonso ya oyo nyonso azali ko pesa cri wana d'alerte wana pana yo olobi biso nini. Merci papa journaliste. Papa mokonzi abule azolukla biso to bikisama omoni biso tozalaka na ba entreprise ou bien na ba société mokonzi soka moni likambo apesaka programme pas ko alerter po ya simbi planning ya oyezo ya wana na bunzoto mais na molimo papa azomona nyese ko ya
yango no moni azopesa ba cri eza lokola ba cri na sens nini tanga lobi ete mwana na mwana aluka tata na ye moto na moto asimba elembo na ye poke musika te to komi na tango asuka makambo nyonso wana zoloba aza ko alerte biso ete to pesa ye confiance pamba te soki tata na yo azali papa simongo ba okiangani te okopesa ye confiance te en plus alobi ke nzambe akosala makambo yo esala na mokili te voilà donc wana eza mabomba mina ye mais alingi ete likambo wana ntango ekosalama ngai na yo tobikisama pamba te ye nde mutu aza komona biso tomonaka te ye aza komona oyo ekoya lobi programme ya mutu mwindu mais papa journaliste nkolo yesu alobaki na papa Simon Mbangu nini namoni ete loposo mwindu emoni pasi mingi banda mokili banda basepela nanu te pasi na bango ewumeli kende sangisa libota wana to steplisa bango nzamba lingi biso mingi ayiko bota mono loposo mwindo banda mokili banda biso botu mwindo toyoksa ka nzambe soni yango na lingi na turo yo toyoksa esoni te azopesa ba kri wana bo batele lembo na bino mwana na mwana lukatata na ye ayebeke balu bazali oyo ba ye pona ba bebisa likambo ya tata mo sant mais lelo oyo tozali komona ngona kati na lingomba papa Simon Kimbangu kiangani batu na batoka mi kolanda lelo bandimi ya ba bino ba révérend ba pasteur bo kompe na bandimi na bino na ba responsable à mon mouvement ba kompe na bandimi pamba te lelo oyo tozali komona yango soki papa abongisi ndenge na ye alongoli ubete a déplacer biso kaka na poto na Kinshasa bako déplacer permutation ça la pasteur ya Longwe avandi mais tokomona bandi bako déclarer oui d'accord mais awa na poto soki ba longoli révérend pasteur nzamba yebi tamso zo ko bongisela tata wana likambo mususu ya kitoko koleka omona bandimi balandi bandimba komi ba kompe ko déclarer donc tata na bango komi siko papa pasteur wana et na ba mouvement peut tozali komona ngoke soki mokonza mouvement alobi ke na lingi biso nyonso to ke na marché ya Montreuil to sambela te bandimi bazali ba ko kende pe na marché ya Montreuil ba ko yana bango pe ko sambela te tozali ko siko yo pa révérend mais kana ko limbolela biso ngo na masolo moko kitoko po ete bana papa Simon Kimbangu bako ko comprendre likambo yango moto na moto alanda tata na ye to komi na tango asuka to tonga nkamba ba cri wana papa Simon Kimbangu kianga nazali ko sala mikolo et alobi na biso to pese confiance faites-moi confiance. Merci papa journaliste likambo oyo ya kolanda bilanda landa nzembo JTK yani ezali papa dangienda tango azalaka na biso na bunzoto na tango wana apesaka biso lisolo ndenge Satan bakitisaka ye na se na tina kozanga botosi mais akitaka ye moko te azwaki pe confiance ya ba ange o bazali te malgré bazomona tata nzambe mais ba ange wana basepeli na bango ba appuyer ye alors likambo wana yango nde kosalamaka na lingomba ba ange wana bakitisaki bango na Satan bango wana ba ange wana nyonso tu nde bazwa nzoto pamba te nzoto ya ange na nzoto na biso oya ange vivaka éternellement pona baya kokota na lingomba bazwi nzoto bango pe basali genre ya réincarnation na bana na bango na mulimo mabe pour réincarnation ya mulimo mabe donc ndenge na botai koloba na yo par définition c'est l'incarnation d'un esprit dans un corps sain ou un animal bawana nde bana ya Satana nde na oyo nguya tata na bango apesi bango pe bakoti na lingomba phénomène wana zomona eza misala ya bana ya Satana pasteur akoki pe kozala nini lembo nzambe mais bantouré ye na bana ya Satana tout comme pasteur pe kozala ne Satana bantouré ye na badepte na ye nde siko bazo ko entraîner bana ya nzambe okomona mutu mususu ayebite mouvement wana ndingi nezo kende amipesi pe akei ake ofele nyonso to wana po ba retarder mission ya tata mo santa donc likambo wana bandi siko te ebandaka na likolo tango bakitsaka Satan
bato wana kitaka na bango oyo bandimelaka ye. Imaginez qu'on a likolo zomona tata nzambe ye wana Satan ye wana, mais on préférait olanda Satan. Donc eza étonnante soko moni bango na lingomba omona biso ba paroisse okomona pasteur aza responsable la paroisse aza na groupe na bandimi bapuyaka ye na mabe soka lobi likambo o bato bamoni mabe bango kuna malu eza malamu. Au moment où likambo mabe okomi komona mo malamu et comme likambo molili tango bazo sangana ndengo wana baza elembo moko yango no moni papa pesi ba televeli kaka na position na yango no moni papa pesi mwana na mwana alanda tata na ye. C'est passé phénomène là. Eza phénomène ba réunion ya butu ezo salama. Eza phénomène soki ba sangani ba puye mabe comme malamu comme mabe yango no moni lukute bimi lukuta wana bango muto azo banango soki ba bandi yango ba entraîner bana ya papa Simoki Mbangu. Mais le kola tozana lingomba ya molimo santo bato wana nyonso tu lelo na yebite mingi déjà ba pemisi bango na misala na bango pamba teli komona na siko ya pe polele siko bakomi kobima polele papa Simoki Mbangu asali bango technique moko soki na 1921 kangaka bato na kimiala turo yo moko kobimisa bizaleli na yo ti na sommet bamoni yango boye tango kozwe tumbu ezali kama mutu te yo moko osala kiango yango mo la plupart ya bato wana soka zwe tumbu azo discuter ta kene na malembe alors bato balandaka ye okomona basali erreur balandi po bamoni ka zwe tumbu tango balandi ye babosani ke moyini satana zana ba angelu na ye donc ba entraîner na ya malamu pe na kati na bango wana ba ke yango na papa lobi bo batela elembo na bino. Voilà pourquoi lobi bo batela elembo, c'est dans ce cadre là vous allez laisser entraîner dans mouvement de masse ya bana ya satana te pambate tina tango papa azokolisa ya malamu na ya mabe esika moko po totonga Yerusalem ozwi chance ya bongwana tubela okoti na nzela ya papa Simoki Mbangu oboyi ko tubela oboyi ko bongwana okozwa mbano na yo pe résultat na yo. Voilà papa journaliste phénomène ya ba pasteur ba comme na un chef en mouvement accompagné ba choriste bazo yokela ye ba salle ba organiser pe likambo na bango moko pe ba imposer na paroisse. Ce n'est pas bon. Baza elembo moko po ba lobaka batu mibale soki ba yokani te ba koka kotambola nzela moko te. Soki batu mibale ba yokani te ba koka kotambola nzela moko te. Papa Diangenda lobaka soko zali pasteur bazo betelo maboko yebaka ne tamboli na yo ozana erreur moko bandimba sepeli na ngo batambola pendenge yo sali l'erreur wana. Donc ba sepeli pasteur oya papa Simoki Mbangu bako finga yo ndenge ba finga ki papa Diangenda oza muyibi oza ndoki wana nde bien yango wana okangi banzela na bango ba foza la ndoki foza la muyibi. Voilà les termes. Mais oya bazo betle maboko soka sali conscience tant soko mona aliaka mbongo lingomba yango bandimi si bayeba na bango ke na fait un culte dans enveloppe père zwana yo to combien lembo moko. Voilà ndenge ba to betle maboko mukolo bako longolo photo appuyer pamba te likambo na biso wana esuki likambo ekangami wana nde yango wana mususu te likambo ekangami wana yango wana yango tozoko vivre nango lelo oyo na bandimi makambo ngo ezalaki te mais lelo tozoko comprendre te comme vraiment on dirait vraiment yango kaka ya mikolo. Oui bango pe bazana consigne que to komi na tango suka apesi biso sous bonus te donc to accélérer soki to kwesi bana na yenyo surtout au poussa bilaka akoloba bana na ngaba kwei na kozela suba reprendre akopoussa biso siko na lero ona to zusu tango ya kosala oyo lingi biso mena tango yo yango na papa telemini likambo ya mardi sensibilisation za makasi bana ndi bakokwela lisusu te to telami soko za mwana tata Simoki Mbangu sepela soko kotaka na mouvement de masse wana te sepela mingi bako regretter. Imaginez que papa Diangenda alobi ngana za ndoki me boya to sangana bino bandoki to sangana to kota réunion balobi non yo za ndoki ndenge mususu o ngana za magicien bon bino ba magicien boya non yo za magicien ndenge mususu alobi oya tamboli na solo akofinga mandenga tata na bino na fingana oya tamboli na solo bako qualifier ndenga tata na bino ba qualifier yango tozomona
okomona mutu aza bien bakomi sie mabe, donc le bien est comme le mal est comme le bien pona bango. Voilà makambo phénomène tozo vivre. Mais donc ba réunion oyo papa Simon Kimbangu kianga na zolo ba donc yango wana bazoko kota ngona na moyo ba bimisi bazoko ndozo ba consigne na butu atindi bato basala mabondeli tous les mercredis vendredi. Bon biso to sala ndenge nini nana zo salsa mabondeli wana muta telmel mabondeli wana papa Lambert bon tout s'occuper na vie papa Lambert bazio batie na caméra satanique bazako landa yo tomoni papa Lambert na mama Ndumba moko kuna tala makamba sali tala photo bakwesio le rio on va se défendre makasi ozalaki nango kuna bango sikoyo bakwesio kwei. Mais en fait, les Cambodgiens n'ont pas noté. Il y a un papa lobi était to surveiller tamboli na biso, to surveiller comportement na biso, to keba. Il y a un moni makamba ba fête. Oyo to kena na ba salle. Lingomba telemele ngo alongoli yango. Pamba te soko li Cambodgiens ezalaki. Oyo to moni papa Lambert na salle amelaki masanga. Tant mususu bato bovanda na mesa moka melaka masanga, atelemisaki mulangi ndengo wana. Mulangi wana ba koma bière. Mais tomber que papa Lambert azawana papa Lambert okoka se défendre té to bière ezana mesa papa moni bana nanga bazo sila bon côté sous salle de fête té ba sauver biso na parce que exemple moko mais exemple les belé na batako bina na batu donc alobité bana nanga elateli okomona na kati ya salle de fête maman Ndumba alati tondengini na lati batu wana batindi kendeka ko solsa papa Lambert kende ko solsa ye. Tant que vous social non les comme ça n'avons vraiment confidentiel vous poussez une pembeni bo solo la photo tchaka papa Lambert baby au moni consigne au papa lobi était ba réunion boutu ezo salama et belé pona nini ba ko sabana na ngai yango no moni lingomba kebisi makambo wana potolonga mais biso tozo comprendre te tozo mona mibeko comme makasi mais balingi ba sauver biso ba donc mibeko yango papa révérend donc mibeko yango mizalela kinango déjà bandaka la o tozo ko lebezo ya mikola lelo mibeko ezala kinango esili pena no te tant papa vanaki na 5 mois lobi tata nanga ko tia mibeko ezana babi sika mususu tant mibeko ko chauffer so balaki 200 ba kotika la 20 ou 10 papa diange na mtolbaki yango ezana babi sika mususu na ba paroisse oya penza na paroisse bo bandimba ke wapi mibeko nanu te mibeko zoya mais ezala nango mais papa zobimisa omoni pourquoi zobimisa ndam na opese exemple tant biso côté musique sika tozaki na période de transition entre papa qui a dit Marcel ou qui dirigeant a uti okende papa Madoudou aye mais eloko ni to remarka ki balobi na biso papa soka sambelia wa neti na njili akino sambela na Busijano akino sambela telle place bakolo bazoye bandeki na zolo baboye donc na dimanche mo ko sambela 3 places ndeti biso awa na Paris assembly na Montreuil assembly na Saint-Ouen assembly na Blanc-Ménil bon na dimanche moko donc soka koti bokati programme à lobby abatata ba mama musalo to simba ngo papa lera sisi abimi pona kolendisa kabandi pona kolendisa on ezalaki na tangu azo sa sensibilisation mais ba musicien sikoyo bazo zo tante que so ba komba longo li sapato so ba zunga ba laki sapato so ba comme donc so ba koti kana sapato nanda kanza nakata nda kanza na ba sapato na ba papa kazo mona atamba usambela ba bandi ba na ba teti ou bien bandi misiko ba so ba ba musicien ba bandimité bandimité ba za bandimité. Alors papa aye baki na yalo bi bano na zotambola na bango fo bakola na likama nzambe so na posi bon ba okim na sensibilisation sociale ba mi c'est tetele moi ba otika la société petit à petit ti mi beko bando tangama ezala ba ensemble la place moko mais 10 places na semaine ça pas te longwe mongo ndeki ko onaki ko tambola wana ata ba surveiller wana ko mona teke surveiller moka alo ba bino ki ba mise bolongo ba sapa wana ko banga bazala ki loba mais ce que surveiller ngalo ba pekisi tatika mbeba mise ka ba katola kan sapa tu nzo nzambi ko bango balongo la sapa tu te tika donc bazo mona neti moi droit moko de ba musicien ka mais papa on a pesqué exemple moko o mona pe ngai na viva ba musicien masanga komeleza te kwanga koleza te dimanche pousse peso kota na kwanga na masanga ba uto somba ya musicien longo kusimba te mais mubeko ezali tu vivons la communion sur mais
spirituellement to akibana to sokola lelo likamona ekoka ko sala matamu kete ke dimanche bango na pousse sokota na ba kwanga na ngana vivango ba betranga li solote na vivango yangona tango bato bazomona même beko ya makasi te si to koli tango nyo so to sala na ba papa na tango comprendre que si to koli si comme beko ezo kita to ça mais bato mingi pe ba bouger na bango te na mibeko no sezo ya bazo bouger bazomona encore normal hein. Mais mingi nde ba komi omoni au lobby terme mo kitoko bato mingi bazo bouger te au change la batterie à voiture pour nani ce qui le loco démarrer batterie à voiture mécanicien le bino batterie baby au salani au changer au bois qui ce que tu suis batterie wana tu tiens à charge banda tongo ti pourquoi charge ko kota pour nani batterie kofi yango no so mona ba oyo bazoko kamibe côté bazaya ko kufa na molimo ba ko ki ko charger matei dose ndenge nyo so lingi bako kokami begote ata ndenge biso tozoko ganga na ndenge tozalo kwa ndeti omoni biso na kati na émission masolo ko banda ngai moko mama Fifi Ndongala papa prof papa Tony Diangela papa Edi biso nyonso to komi lokola soso na tongo soso tous les jours na tongo falela fa ganga kokodioko donc bolamuka yango no moni biso tozali ko ganga lelo kokodioko po batu balamuka mais batango bazo finga biso disoso ndenge tozoko ganga bazo finga sur exemple ya batterie soki si ba boaki yango atoka matina charge toute la journée au ti ampoule pelate donc maté ko kota dose yango ndenge nini yango no moni papa soko kena nkamba na sima côté ya toilette mibali batata bavanda ko na misato pona ko tubela soki so moni ko zo koka mibe côté kota na mabondeli na mabondeli na yo ko bondela kate na yebite collège sur l'accès biso prière à notre père papa tigli biso prière le 6 avril pona wa cadre biso mais biso mo le to sambela na butu na monique to kendaka na cible te ngana za muyibi mais chaque poko na sambela ka papa limbi sangai na sala ka mabe limbi sanga na sala ka mabe mais tanga lisumu wana papa limbisanga naza muyibi soki o komi na point wana nakanisi demain soko yibi lisusu lobi papa limbisanga naza muyibi mais après demain on loba ali kambango pe na monique tatanza mako silika nazo loba na muyibi pe nazo continuer ko yiba okotika soki ozana likambo nzambe mais soko continuer sala test wana soko continuer sala makasi po ete o tika yango no moni papa Simon Mankenga na zolo ba sata na sala mutu te mais to lingi mingi makamu na ye lobi sata na ko wanga na ye tango ba ko sala dernier jugement satan lobi batwana bango moko ba sako landa ngai nga jamais na luka bango na bandako na bango sikoyo abandi ko se défendre na ndenge ne yo sikoyo landa ki yo ko se défendre ndenge ni OK na moto alibela donc tozala mayele yango na papa lobi mwana na mwana batele lembo na ye mwana na mwana lukatata na ye to komi na tango ya suka to tonga Yerusalem na suka encadré nyo sto lobi faites-moi confiance na nyo so na lobi bino bo pesa nga confiance voilà donc atakutu professeur en ya ozo comprendre te mais c'est simple il faut comprendre voilà yango wana nde to telemeli wana na kati na mikolo. Merci à solo to telemeli wana na kati ya mikolo yo bana papa Simon Kimbangu tozala poser ndenge biso na kati na émission ma solo tozali poser pas réveiller pozali no poser hein naza poser parce que tata nanga zali poser yo posa poser naza poser donc biso no na kanisa mama Fifi pe ozali poser place yo zali papa prof bangono so balobi ke bazali poser et biso pe papa révérend na kanisa ezali bele télévision tango na se komina suka likamuni ni oyo koki koloba na biso na moi minute moke oyo ngana tuni yote mais tango to bengisa ki yo lobi ke likambo so papa Lambert atuni ngango te en tout cas ngana oloba po to yebi yo ndenge ni parce que yo vraiment côté wana bato bakotuna papa Lambert auti ko lukile susu wapi po mikolo zo mono na sotebe to uti ko bibisa yo po te to ya to solo la solo ya papa Simon Kimbangu nini kokolo bana biso. Merci papa journaliste likambo na kokolo bana bande konanga bazolanda ngai totonga Yerusalem nzambe akoki ko sala
abimisi ki bunzambe na ye pe atongi Yerusalem. Mais soka lingi biso to tonga Yerusalem parce que alingi tozwa mapamboli. Nyonso makoki nyonso ezali kati na ye asali pe Yerusalem etongami. Pourquoi kolobi nanga tango so sila mbena pesi yo mwa témoignage ya mokuse oyo ezolakisa ete akoki pe kosala atongi pe Yerusalem tomoni pe tongami tomoni bato bazoya tomoni pe basima ezoya me tokoyeba pa ekouta te. Or soki asaleli ndenge wana biso tokozwa mapamboli te. Yango wana alobi na biso ete totonga Yerusalem. Donc eloko ngana koloba bandimi tango mokolo yenga oye na ndako nzambe kotala responsable ya mouvement te parce que azwaki tumbu parce que bakosilie makambu oyebi limisanga papa journaliste la police soko bakangi mutu premier jour akoti na prison akuti pe bato msona kati ya prison bato wana batunaka ye yo osali nini réponse moko ezalaka uniforme pe automatique nasali eloko te bakanginga bakosilinga makambo nasali eloko te soki alali deuxième jour akose confie atali moto azespéré bien abandi kose confie osalaki nini ngai nayibaki nsima mona ye mpe nga mpe nayibaki nebandeli awangani me sukasuka andimi mpo na nini amonika toza biso na biso soki olingi kotonga Yerusalemi ata responsable na yo alobi ete bakoselinga makambo bakoseli makambo te asalaki yango mais akomi koluka bato ba soutenir ye o pa ba soutenir faut que na langage facile eza nini naza innocent on est un langage facile tant bino bomoni langage facile on naza innocent ma wesali bino bolobi tokotika yo te tokolanda yo osomona ndenge bazobebisa bana papa sima mbango siko soko zalaki na mbonga kotonga Yerusalem moi 10 € awa olobi na mbonga ngope na kopesa lisusu na kotia mosusu te tokota la place yo responsable ko futa sale mais bozo pénaliser ya futa sale te est-ce que sala ngo asali pona ma famille na ye ubeza ya papa sima mbango bande kuna ngo basali la likambo wana ozo pénaliser nde papa sima mbango pamba te siko bovandi wana bozo sala nde na kombo pe na nguya na ye yo lobi na kopesa pete mundele soko ya bengana ndeko na ngai pona soutien pour responsable na bino Dieu tumbu po atamboli mabe est-ce que kati na ye boye bien yango na conseil na kopesa mwana na mwana alanda tata na ye faites-moi confiance to pesa papa simo komba nkanga ni confiance to tonga Yerusalemi biloba loba ya pembeni to landa te po mutu na mutu azosala musala na ye oyo bakofinga lobi bakozala soki mutu afingi asali musala ne ya kofinga me na rekomande bango na libondeli na yo ya pokwa nyonso senga na tata nzambe ete tata nzambe pesanga nguya na longa lisumu ya kofinga ya kotiola soko sengi lisumu oyo salaka okotika yango. Voilà papa journaliste malgré tout pesi ba témoignage te mais nyonso na ko loba yango wana papa journaliste. Merci nakanisa témoignage nengo po witu ko bimisa tango pe ko musika okoko so ka témoignage moko oyo yo oza nango pona sa divinité papa Simon Kimbangu na mokuse parce que na moni ko bimisi yango sa linga pe pasi on a pesi mo maloba pona papa Simon Kimbangu kiangali témoignage ezai belé mais moko bon papa journaliste na ko kamata moko ya mokuse na ko kende na mbang témoignage à liboso ngai yo nazo solo na yo naza vivant donc nzambe abateli biso malgré omo inisata na linga ko sala mu inisata na ko kanzambe te témoignage ami balé yango mo nazo kene mbangu mukolo mususu après deuxième conférence internationale papa zalaki na centre d'accueil ngai pe na kendaki donc première conférence na zalaki deuxième conférence pe na zalaki papa sikoyo après conférence pour ça papa ezalaki akena ba Congo peut-être Mbanzangu ou bien je connais pas les détails mais par rapport ezalaki mingi pa ba chauffeur que papa piné de réserve donc to benga bien charroi automobile ezalaki un peu na moi demande papa lobi bon yozo zonga bana nanga bazali kuna
ça la sensibilisation moko ya moke kaka na bana nanga so bokangisi mwa nini ba volontaire volontaire oyo balingi papa simo kimbangu pona to kanto bongisa likambo oyo tout ça na ça pe asali yango mais nyoso to oba oyo liboso et pesi nzela akei to ebinde lingomba na pse tonga maka likambo na pe sala maka na ndenge tozo tonga Yerusalem ngabi bon merci papa na comme ça message na bana na yo pona ko kene mbangu apesinga départ na yena aéroport na comme l'aéroport na sumu na mutu te ngalo oh na raté vol ou bien na y avant koleka na tuli batu moko wana batela maki na accueil balobi ah justement biso to telami wa pona ko récupérer batu nyonso to ko na téléphone te ngabi na sens nini parce que na pesi bino numéro de téléphone le to remplir ça ba carte avant to kita oh mais to benga ki to zwa kite ngabi non bo benga ngate na lingo cha discussion te ba proposer nga balobi bis moko za libanda kendo ko matana bis wana bokono la intercontinental lobby bozonga na pokwa donc tozwa bino ba frais ko lia na bino toute la journée nyoso bolingi to sala bino ngana lobby ah bon merci mais na ola na hotel wana te ngana ngono la na ndako babi bon eza gravité lokolo kono la na ndako mais lobby na tongo kendo ko confirmer vol po bateau yo bakono la kuna biso to ziba man cherche to confirmer vol na bango lobby na pokwa na zongi na ndako na tongo na ken agence ya SN Bruxelles na pesi passeport tango jusqu'à passeport na balobi ah monsieur en tout cas SN Bruxelles s'excuser auprès de vous na désagrément ndenge orata qui vol mais trop dédommagé yo ah ngabo dédommagé ngabi d'accord ba pesi ngai moi papier moko muke babi kene na comptabilité na étage na matière étage na comme na comptabilité à sali moi neti bon pour accord abi na kita na caisse na kiti suna se na kena pesi na caisse na mo na caisse maman wana zaki na kati caisse wana za séparé na vitre ya guichet maman wana bimisi lias ya mbongo ba $100 lias ya munene abandi ko compter ne debi na bando compter 1 2 3 4 5 6 ngabi ah mutazo compter mbongo ne pona ninga no compter na onyo la nzoto pam ibo ona compter na pena wana compter ngala lobi ah lera comme ba 10 ngalo bi ah mutazo compter mbongo ne ti a aussi ça wana na ko comme ba 30 points zo onyo la nzoto na tiki na ngao compter yita na compter ti a 6 parti a compter ko wana kangisi yango a pesinga oh lies mon mol lies te pas soukelaki mais na yebi montate a pesinga yo so compter ki jati na 10 ngana compter 10 ngalo na so continuer compter 10 na 100 donc ça 1000 ce qu'on a yebi montate a pesinga abi bon monsieur bon voyage na pourquoi tout ça merci madame ce qu'on a zangambo ngabi au piège te tant ko bima o ayibi mbongo peut-être ça piège na zio ngo na koti na veste ngalo biso na bimia ba kanginga no sa ndenge nini na bifuna zo taxi ko na ko mona na ko tuna te na bimika na koti na taxi na yebisi kaka rompo ezalaka côté ya peon comme na centre d'accueil o bandal wan mola ngabi ne mola abina na kota na koti ya jupe batu ti mola ngalo bi ah fona luka place mona tela mana compter mbongo pour na yeba na zo tambola na combien mais na balabala est un peu dangereux na ke na centre d'accueil na ke côté ba studio na compter mbongo na tout un taxi pour me mangati centre pour na ya rapide taxi zati na banu ya makolo na zo tambola presse pour na makadam pour na yibi na ni lo mutu ya na poche na komi siko na sport centre d'accueil na moni papa protocole moko oh révérend kete ngala bino na kete o papa zane kuna na libanda soko keibo kuta na bino ngalbi ça va mais na kenen kota ba studio nazo ya abi problème ezate protocole ngo atikinenga na kena na komi siko kota tribunal ngomba po kota na porte ya centre na porte ya shinoda na moni sus tata mususu azaka pembe na papa komboni na ebite mais na ebe longi oh mais révérend mais papa terminé wana kende mbala moko pa mateso sa koti obonga bino na kena na ba studio nazo ya abi révérend yo penze ko moni importance kaka ba studio yazo e baté nazo linga na kende pona compter mbongo na yeba naza na combien pour mutema na ngaka ba nozo pelanga bina na combien na poche o apesi yo tata wana mbamba kaka na bitato vraiment ba tindi yo bendengeni bon na yokeliye to keina ye tango comme na porte abi papa ye wana na ke na fuka ko fuka makaka nazo fuka ma papa zolo boka tie bo alobi pesa mbongo na ngaba pine
n'expliquer te que na raté vol n'expliquer le côté a tika loboko pesa mbongo nanga bapine ah sa divinité papa Simon Kimbangu kianga nzambe na koti loboko na poche na bimisi tout na ba regret nyonso wana regretter siko na moni penza ke nzambe azosala kati na mwana na ye mosali na ye donc mbongo ya tindaki okende kosengele donc yango wana na sepeli pamba te nzambe asali kati na nga esimbi donc nazana lembo na mwana na ye oza batesa kolakisa ke na mwana papa Simon Kimbangu ata mukile lobi naza mwana na ye na bimisi ili asona nyonso na pesi ye arabi sikonzela na soto zonga emonani panza mo bonde to panza ba carte alongoli biya suka $100 abina nga keno mela coca na kamati $100 wana na bi merci papa na tiena poche allez akangisi yango ala manzaba pese makame sans na mela coca on a yango nozomona santé mikolo coca donc ni tete coca mbele tozate na mukilo ozomona allez albinanga bon voyage ngabi papa mais ce que sali ba multiplication biloko donc na monique na lingina comme le la potre à coller zaloba ki coller ce que sali ka ma patomolo lia tous les jours coller ça bio likamuna tango na ngabi papa ce que sali bo metoko tonga mbangu lingomba habité ce que to memel ndengi wana malamu te yezo yande leki koleka oyo ndena telami a souhaité un bon retour na zongi na vol na betali solo na mutute même na ndako na biso na betali pe solo te le bibika na émission solo donc tina fanda ngala lobi na lobi lango wapi yango no moni lelo vraiment tika ete papa kumisama na lobi yango na émission masolo est-ce que la rappelle émission masolo na landa ngo mingi na ebike ezo sala musala munene yango no moni ebimisi ngali kamboyo nde voilà munene papa Simon Kimbangu ndengi soki muta mukili akokate mbongo wana na ngako na ndako mais ezalaki yanga te ba utiliser ki ngai pona nzambe azaki na posa likambo tango na yawa na pesi na pa l'air telso makambo bapinete na ebike c'était déjà résolu voilà tango azol bato pesi confiance yango no to pesi confiance to kangi misu naza aveugle kangi misu na koloba te ke ona moni nyoka te na kangi misu aveugle confiance faites-moi confiance tata molimo santo amemangai amemabiso tinelaka tozala poser merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to komina suka émission na biso bo uti kolanda ndenge nini papa révérend Sidia Kisonga a uti ko bimisela biso masolo kitoko soki bino bato bozala kolanda biso bo pesi biso matoi na bino pe bo kotisi biso na kati na banda kuna bino po bolanda émission oyo masolo soki likambo moko to mibale oyo bomoni ke esali bino pasi pamba te na yebi yango ndenge bouti koloba ke bana oyo ba angelu ya Satan musala na banka ko bete mabako musala na banka ka be ko tonga musala na banka be ko finga ko critiquer kasi to sengi ngai to sengi na bino oyo bozana misala wana bokosuka na bino to sengi bino bolimbisi to lingi kimiezala na kati na biso na kati na bino papa Simon Kimbangu abongisela bino et to kopesa mes condoléances na famille Nsanda kuna mama Anivita na Londres ya solo boutaki kobungisa mama biso bandeko na bino ya ratelki na émission masolo tozalaki na bino elongo tozana bino pe toujours elongo mama Anivita papa Nsanda esika bino bozali famille nyonso biso bandeko na bino tozana bino pembeni pe topesi mama Sele kinanga kuna na Rotterdam pe bandeko mosusu bozali kosalisa ndenge tozali kozoloba yango toza kosenga na bino boya totanga ka bakombo na bino ke bozo kosalisa papa Simon Kimbangu kiangani soki bosalisi émission masolo bosalisi papa Simon Kimbangu kiangani po ete mosala oyo ekende liboso topesi ba responsable paroisse nyonso ya mboka France topesi bino merci kasi tosengi kaka pa na bino bo fongola pe maboko epai ya biso bandeko na bino ya Ratelki France pour ça l'absoluté ko sala mosala et monana kasi ezana maboko na bino pona lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa prof Paul Malonga pe mama Fifi Ndongala pe to kopesa bandeko na biso o to kozala kana bango na émission masolo papa Tony Diangenda papa Edi Zolandonga ne bino papa Amalfi to pesi bino merci
et to suki si émission na biso to komi na mbala ya sima nde botikala malamu et merci na papa Simon Kimbangu Kiangani na ba conseiller et conseillère na ye nyonso. Merci botikala malamu. Merci par révérend.